biso toboyo 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 chilombo tala ndenge obomi Kongo o biso toboyo 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 chilombo tala ndenge obomi mboka tala ndenge obomi Kongo chilombo tala ndenge obomi tala ndenge obomi Kongo chilombo tala ndenge obomi oh IDPS totikela Kabila ayo IDPS totikela Kabila ayo IDPS totikela Kabila yo yo IDPS totikela Kabila yo yo ayo yo ebongo biso bana Kongo ayo oh IDPS totikela Kabila ayo IDPS totikela Kabila ayo oh IDPS totikela Kabila yo yo IDPS totikela Kabila ayo yo ayo yo biso bana Kongo ayo yo ezwi likambo la moto te na ezwi ya lelo bandeko to ali bongo ngai na mwana mboka mobundele résistant Bruno Mimbenga tolobi bongo tokoloba pe bokomona intervention ya sango mokonzi moko ya basala nzambe o tolukaki po ete tokoloba nyonso o ezali kosalama yepe azangaki maloba te na reportage ya Kabuya l'homme puissant ya mbotokota na ezwi tshela biso maloba ya moko oyo pe ateka liloba nzambe nini alobaki pona bandeko na ye na makambo ezosalama ebongo tolekana ezwi ngai pasteur Didier Lompinga sango mokonzi naza vraiment na likambo koloba na ba pasteur te mais na bayimboka ndi naza na likambo koloba na bango c'est-à-dire bible ezoloba la biso makambo oyo nalingi bato bakolanda nga balanda malamu kolo bilanga aloni bleu na butu monguna ye kolona ivre balobi ke ndenge eza wana soki bokati yango bokobuka na oyo ya malamu botika ngo ekola papa oyo ezosala eza liloba ya nzambe lokola ekoli nde siko bokeseni eza koya eza pasi mingi na mitema po batu basali makambo nyonso eza peuple so balobi no loba 7 fois amen peuple alobi amen ça en comprendre pourquoi azoloba amen kota na se mabele peuple akoti na se mabele lelo batu nyonso ba memi ekulusu mais na lingi na yebisa peuple nzambe eza non na 7000 o ba fléchi genou devant Balte sonye eza makasi ti bakambi ya mboka bazo ba décision bazo sonye eza makasi mais eza na 7000 na ba fléchi genou te liboso ya Balte papa na ngai eza pe na bandimi oyo baza ya bino bayaka mpona bino ebele bakomi deja kozwa décision balobi bino basala nzambe boyende koboma mboka lelo soki mokili ezokoma boeza bino basala ya nzambe nini koklesi mpona baza na raison parce que bango nde mutu baapuye mabe ekoma ebele omoni likambo lobi bato bakomi bandimi na biso soki mutu aza mondimi na ngai nyonso na kosala kondima ngo mpo aza mondimi na ngai mais soki aza mondimi na Yesu akondima nyonso na bate mpo naza mutu baza na raison mboka ebebi likolo na biso mboka penze ebebi likolo na biso papa baza na raison nazongi na makambo ozoloba biso tobebisi mokili nde yango na ye koloba makambo oyo mama na ngai mbuma oyo eza ya malamu ata moi ekiti ndenge nini ekotikala kambuma malamu mais muto oyo aza fabrike na mutu soki moi ekoti mama akofane soki moi ekoti akofane yango wana soni ekomi pona nini moi ekoti mama tangu pole yaka kobebisa nyonso ezalaki na molili bibelobi nyonso ya nkuku ekobima na poasa oyo ezobima na poasa bino bozomona ngo ta musu eza somo mais bibili esi eloba yango okomona kaka bango yango nazoba banani bapesi biso mutu makasi teya yoleki bango teya yepe teya tozwi nzambe lokwa radio ata kutu RFI ezaka ndenge wana te tobebisi ya solo yango nalobi na kati ya bato nyonso babebisi mama 7000 bazana ba fléchi genou te soki batu wana babimi mama makamuso esalama yango tozoloba biso toza ba voix de sans voix
Tangu nazwaka message na lekaka pe na chaîne na yo. Na lobi Dieu m'a donné un message pour la nation. Mutandima kazate yango leo tozomona. Yango wana lelo tozomona ba bêtise oyo biso tokomi osala. Muyaka mwa fingisa ba yakanyos tu. Nana likambo olobate nzambe alola maoneza likolo na biso. Biso ndeto bebisi. Mawana nzambe zalikona na leka kaka na chaîne okoloba ke nga naza na message nzambe apesanga Esaïe 62 nzambe azoloba pour l'amour de Sion je ne mettrai point problème eza mama omoni esika pasi ezali so ba promettre 10 francs okokende yango nazozonga kana ivre na blé ba faible bokomisa bango batu ebele ba faible bokomisa bango batu biso ba otoza ba voix de sans voix boyoka biso te po toi na chaîne na TVT toi na mutuka te toi na eloko te batu wana nde tangu bino botomboli bango na esika nzambe atombola bango mapeka na bino esali passe na maboko yango wana mutaka na bango emonani mais 7000 o ba fléchi non genou te bazali message ezali mama mutu moko azomona malamu te message eza pona mboka o mais nanya koyoka message wana nanya koluka message wana moi j'ai un message de Dieu na lobaka na moni trouble na Congo présence na problème le présent utoya to moni kingone ezali parce que mutu alanda message na ngate nous avons Dieu parle dans ces pays il y a des choses qui ne vont pas dans ces pays maintenant on prête attention na batlo ko abiso toi na sens te et na batu oh nza ba message mais boko luka bango te parce que faut bon luka bo ba yebani ba ne lokote faute ezalelo partager na bino na biso parce que biso to yokisi bino soni bino pe bo keveri bateau ba ne lokote bozo mema bango likolo mais les messages la Bible dit si ton cœur te condamne sache le Dieu qui est plus grand que ton cœur te condamne soki ndeko alobi ndenge wana bravo ayebi nini oyo aza kosala mais ngai nazosenga peuple nyonso nzambe bolimbisi na mabe otosali bino bolimbisi mais mawana nzambe eza likolo ya mboka oyo likolo ya peuple de Dieu likolo ya basali oyo bazoya na kombo ya Yesu Bible lobi boye mama tous qui diront Seigneur Seigneur nasalaki boye kola oloba na mukola suka je ne vous ai point connu vous qui commettez l'iniquité Nzambe a continué ko pambola chaîne na bino oyo ezomema éveil patriotique na kati na mboka oyo Nzambe asala bino malamu na pamboli bino na kombo na Yesu. Merci na bino bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko oyo totia na océan du Congo biso to kosala mosala ya Jean-Baptiste to ali bongo basinzili to ali bongo kosala éveil patriotique to ali kosala mosala ya nkoko na biso ni laboraire tozali kochali tono na nzete po to benga yango malamu tokotelesela bakongo manete tango ebele mito bunde tumba leta moyini leta za assassin zonga sima oyo bandenge nya kokatsa le lubela lata molato mo tumba tozali kosala mosala ya Jean-Baptiste ndeko na ngai peto telemi lokola babaku komona liseko ya République démocratique du Congo le longa na Bruno Mimbenga mo bundeli bato bazwi conscience Bruno Mimbenga toloba pona Congo Balobi Félix akwa ici alliance na yena Denise Balobi Félix alongoli col pastoral Balobi Félix akotambola Félix a conseil des ministres abeti alobi angangi kasi nini moko leka na République démocratique du Congo kuna pela ngawa ba député $1000 pona ba carburant ba telemi pe boy Mike Kebai a telemeli pengo bila kotoyo Félix akosala ba scénario na ye lokola moto azangi mayele kasi ya kokamba idepesi pe panzani balobi na mobilisation ba yakite po balobi bango basi bakimi na bango bakina Brazzaville mwana mboka alobo mboka yo ezui partout dans le monde. Merci ezui kambote na mutu mama osi ndenge toyebi isa libabe kuzala batu ko la Félix na mutu ya mboka libabe wana bandaki mukolo ya apreta ki serment na ye okomona ba kuzuzi ya cour constitutionnelle ndenge za que non Océan du Congo à travers la bien ici nini Athènes a aleka awa boy asala bisika boy parcours ya Océan du Congo ba étalé yango ti Océan du Congo eko sala pe emoko chaîne Océan du Congo chaîne à libération mais déjà ça qui li babeli souma malédiction tant bazuzi ba kotanga palmarès parcours ya Félix parcours c'est vers Félix comme coussé
Félix aza tata bana mitano. Félix sur le moment na Etienne Tshisekedi. Batika ko isa biso esika moko te Félix atanga awa bo. Ba collègue ya Félix asala na compagnie Songolo université ya Félix tire le oyo bo maman aussi début ya problème bandana no pour la prestation sérieusement Félix. Te akoya makale kale. Ouais, akoya makale. Donc le CV le plus court na monde. O bazuja pour cautionner basalaki. Lelo oyo boye eloko o Félix ya kosala batu ba komani il faut pas comprendre yango. Eza ba aventure. Félix aza lokola jeu o ba jouer bana migra betango na Nintendo. So ba finir bouton ko do bo tui abaluki bo. So ba bikende bo akebo. Lelo oyo boye batu nyonso. Omoni ba kulutu na biso boketu pasa batu oyo bo ba mona musika lokola ndebi no mona. Tango boketu alobi poto ndima ke Félix aza na vie. Des fois il m'a la télévision. Allo. Félix azalaki na Rwanda epai ba Paul Kagame. Scénario nyonso banda koleka na yango wana. Tango boketu atie pression Kagame alobi kene na mikili ya Belgique. Bokende ko réapparaître kuna na Paul Pastoral. Parce que Kagame abengaki Chilombo pona ko talisa e ko rappeler bako to yokana kinayo tishiko bona mona makamba ya malongate na pays na ngai. Ndebo monaki Félix lokola za faux stratège. Ba stratégie nyonso akomote parce que pemena Félix ça na batoka baza ba garçon de course ba pesi bitinda ba journaliste baza wana boy donc capacité na bango za mke bato ba kokamwa Félix akobima na comédie les faux malades les trompés OK vice debo mais oui les faux malades Chilombo akobima na corps pastoral on dirait mutabela kibokono on a qui émotion Félix a joué émotion ba beti na Rwanda et pas Paul Kagame akobima ono nazalaki na bokono mama oseya asuki wana tena ba comédie ba aventure ba kosala bato basala kama makambo ya mutema parce que babaki Félix ba opérer nini na mutema ya kufungwama babenga ba cardiologue mais quand biso elongo na ba cardiologue Félix ote basaki Félix hernie maladi c'est nerve pour hernie za kana seno te monsieur za so bila ba kingo so oui musuzu ya kingo mais oya Félix tozo e bate zaki ya kingo epeza na mutu soki misuneleki ebele toni pona kolia koza pona kolia tango ya moko zolia oye munene opeze 150 kg kwa Félix mais bakilo abo Félix okenda na www ko bunda kuna olia continuer ko me peuple ko na aventure tu alongoli col pastoral Félix koko makana na aéroport ya Njili aleki na de bonhomme na ausala les faux malades qui arrivent là na bela ko pepa batupe bayaki na bango te mama osia te mais ça peut malade Félix a malade te akolongo wana ye na de bonhomme pas prof na biso apesa biso ku prof afele na okakama wa niveau dosé à kati professeur wana dose ya promesse ya liboso bana kikole alobi botika na zui bateau magique na koya ko tiela bino mbisi ya ofele Félix ayei na Zakari bakoma muziki ya bana poto ba master mola yekuna bi muko atombolo tala mboka place za kotambola même sai abosa ba comédie ote Félix azo continuer toujours ko finga ba tuyo toujours mutu malamu mutema mabe ba to ba congolais biso to ina Félix pour n'intentioni Félix c'est un mauvais gestionnaire Félix est incompétent collabore ba rwandais place biso to ina Félix ya mwana mutema mabe ozo benga biso ba congolais par rapport à quoi yonde moza mutema mabe parce que on dit mieux que ne kobala na mosi ya mopaya on dit mieux que ne koteka mboka na yo kozonga Félix alongoli école pastorale Kagame abotoli alliance toyebi te soki libala mo ezali ube ezali te toyebi te Félix du jour au jour tozolala tozolamuka mama osia tozomona ba démonstration kuna tokama boye Félix abayi keno hernie na kingo hernie longoi ye wana na ba nenete ba koyemba bafana mama mokonzi tala place mboka Félix ako mboka na bantu yangola obeta concert fali le samedi toyebi te so kulu na fali ko ba okena obi parce que to ko mona kuna beritier ba koyembela e moko atombolo na basi ya jipe mikuse un président de la République auti na kati ya mbeto hôpital akosala ba aventure ya boy mama aussi même état kabila zaki za bolo tutika ko mona biloko ote donc ba tout soki ke tozongi na contexte Félix aza malade ba tu ba ko bomisa Félix bango wana banenete ba tu ba ko bomisa Félix
sima ya banenete eza bandeko na ya Kasai baluba bandeko na ba Kasai ou ya UDPS parce que si koya ya Félix wana eza bazoluka kosala nini ba prouver na monde que voilà pouvoir na biso bazo sala siko eloko moko ya conquérance Félix a dirigé malade ezali nzoto mababile longola poso ko latika OK kila butu kingo kokweya oko la place ba bo bisapete donc ba ko boma Félix avant ndé ba boma ka mbuta mbuta tia Tshisekedi na lilo bazo kende ko bo baluba vraiment au moins place to kende mama aussi yango wana au moins Félix aza berger aveugle akoyeba te bisika nini akomeba pate yango wana Félix akomema mboka na désordre mais bino pe lobi bozaki to kele mbangu mbangu pour minute ya mwa musika bino pe ba bilobi bino ba militant ba benga ki bino ba communicateur ya nouvelle élan elekaki boni na fomozitu ayepe silence akoloba te abengi bato mbangu mbangu fomozitu problème ni biso to ali to koyeba te nini mama océan Bruno Mimenga aza révolutionnaire Bruno Mimenga azobunda bitumba mpona ngaza résistant nazobunda bitumba mpona mboka wase ba bengani bile po bile boza bosi ba bengani bile na parti te ba bengani na parti te toza wana me bitumba Bruno Mimenga plus mpona mboka mboka ezokende mabe tolembi komona mitakala ya Denis Lesi na ba ebisi bino silence bolo belo tolembi komona mitakala ba Moïse Mbiye bande ko comprendre Bruno wa ezu nga na bomba kate omoni yango na sikoyo stratégie bolo bate yango na sikoyo Bruno Mimenga za kwa mtu mwa akomona mboka ezokende mabe na ba vatinyo c'est ça na mboka na bino il faut peuple na bala appliquer article 64 omoni même on place dokende donc leader Adolphe Muzitu na Mutambutu Martin Fayulu bana réunion mikolo mbele ba okuta bakutani déjà bakuta article 64 bayoki océan o alonga te bino batu article 64 bo betela na maboko ti ponga na lobaki kana bayokana Fayulu na Muzitu bakutani bozwi soni libongo tulu shadari libongo tulu ebisi bino awa Bruno Mimenga batu bayebi soki Bruno alobi likambo nakosala te bakutanaki basololi batali niveau mboka eza kokende na baventure mama océan Muzitu abeti liboko na mesa bon Mutambutu madidi be abeti liboko na mesa boyende ezalaka moko esa nini tozwa mboka po tobotola moto tokamboka na biso bato bazoloba ono Fayulu Muzitu inyalien eloko moko ezali na bayoki biso toza bato tobunda bitumba mpona mboka ndenge balider bayebisaki biso soki bato oyo boye baboyi kosala volonté ya peuple olandaki excellence Adolphe Muzitu alobi tokolia biloko oyo eza empoisonné te voilà sikoyo nini eza empoisonné bakongoli fo basosola yango alomoni plat be sikoyo boye tozopréparé pour que non peuple ntango tozopesa mot d'ordre na bitumba tozobunda ntango tokosangisa force wana nyonso mama océan ekozala du fait parce qu'elle est fort malade aucun vice n'est beau bo bakiselaka mais te azalaki malade eza dépression baosalisa akende soki Félix azingi aumela atika banenete mama océan parce que banenete bakobongisa Félix bana mboka Félix boyebi ete bautaki kokotela ye na mwasi moko na Brazzaville abimelaki na mbeli kasi likambo yango ekokoba kaka nini ekoleka epai ya mwana ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba tokobelela ba peuple congolais to ali na problème na Félix te tokobatela ye po ali makila ya monoko boyete macha meno de tokobatela ete bobatela Félix bolinga te mais makila monoko ngoyi pe moko azolinga oyibatela te mama aussi omona comme si ye moko amelingi azoyeba makambo azosala te Félix azoyeba te non Félix ndenge député wana alobaka oyebi député oyo ya PPRD wana keno le président de la République agit par inconscience donc Félix biso toza na besoin Félix azala wana azala ntango tokozwa mboka ya mona tokopesa kama poste moko akoke non tokopesa Félix poste na makala tongeli pavillon akoki kovanda kabila mpe totongeli pavillon moko na ngenga bakozala place moko te mpo bato wana les trompes masculé mafutu bakovanda place moko te moko akovanda na ngenga moko avandi na buluo moko avandi na makala bachroniqueur nyonso baventure baza pembeni batoka oyo bazoluka kobebisa biso kokanga biso bajournaliste wana bakobomisa Félix ndeko nanga botika bozokosa mais Félix ne fait bozokosa mosala eza te bilan eza te bilan eza négatif bilan eza zéro état de siège po tosilisa état de siège eza fiasco mpo omona keno mboka bato bango na lokuta te lelo mama océan bakenya ye bayobotola avion na bango kamwa
Des avions. Maintenant, tu sais qu'on dit drapeau à Congo. Mais tu n'as Christian Bosembe. Bazaka butumo ya koyemela Denise Nyakiro. Avion ekei. Bakenya bazu yango. Balabi bofutaka nyongo te boli batu mabe bazu avion na bango. 10 milliards de dollars au babaki ba réserve. Et ça placier. Mboso sozo tuna siko mboso. Pepe. Kwebu. Ba bisa biso motivation nini? Oyo bezo pousser bango chaque semaine. 4000 dollars ba pesa la. Moi mon bimba 4000 dollars ba pesi député. Yanini pour la musala nini. Tandis que tous un problème à courant. Tandis que tous un problème à logement parce que ma camarade tous un à 4 article 43, 36, 48, 56, 58. Mutu fois un logement malam. Mutu fois un droit à musala. Bon, na 4000 dollars vous pesa ba. Bozo lia nini. En dehors il y a 12500 dollars. Ce qui Nathalie. Bah on peut pas carburant au félé, ba pique au félé ba. Non 4000 dollars on a sur pour la carburant. Est-ce que ça a un sens? Na cela peut kuna bazui bajim palisa. Peuple a souffrir. Parce que bakundi ko ça décidé. Ndeko na biso décidé non bakundi eta. Bon ba baza na prison makaka. Oh baza na prison na mutu. Totele mapoto que le bon. Yango sikoyo bo mama oseba biloko aboy. Mutambutu fa yo na madi na nani. Ko ba yo kani tebike makamala modini. Baza ki déjà koyokana. Ndenge siko ba vandi ba chemo to ba vraiment ba non ni makambo na mesa to bongisa. Pour tout décoller mon cannabis. On suppose que tout retour ni ça fait plein balabala. Amen. Bande ko na biso basa na plusieurs makala. Il faut ba bima. Parce que soki ba bimité. Ndeko na biso pe oaza. Oaza ma bemeneza na morgue. Nandi ko biso. Nani lik mulopo. Ti lelo oyo boy. Ndenge suko boy harmonisation zongi. Ndenge ba chema kambu na mesa bakutani ba soloni lokola mibali pour l'avenir en mboka et puis pour l'avenir ba jeunes congolais. Je pense que non. Lik mulopo la bande na biso basa na makala. Parce que maman aussi a parlé de l'homme de Kabou à contribution minute. Wili Bakonga moyibi ya mbongo. Na wili Bakonga. Na liki mulopo. Na banana to baza pemena chino bazoli ya mbongo. Na banana baza bamiyibi. So liki mulopo avani na prison na prison qui est année. Et la mamoko ozo bunda pona konga ko vanda sali. Yango wana bande ko ba congolais. Bobungama. L'air grave ndenge wa ya mbalo baka. Tout élément, tout bengana Félix il est fort malade. Aucun vice n'est beau. Et là oyo boy, ce qui Félix ça mutu amaele. Ko senga na kopesa a moko tout ça na problème na été a démissionné avant de démissionner. Merci bande ko la to comme la souka ya ko na ba député na biso ba kufaki pour la wa hôtel Félix. Na na bomba on accident. Non, ba député congolais ba ebelo ko bazo santé maman aussi. Comment est-ce que mutu ayei bon, Félix, ça va aventure maman aussi. Quelque part ça va aventure, parce que toujours il battait pour ça Félix. Ba député oyo boyo, ozana na bandundu. Oyo kosala. Oyo kosala nini koyamba Félix? Ah, nzambalola. Ozana na ba député ba kufika pona bolole na bango. Mais oui. Ba kufi pona bolole na bango. Eloko nini etindeki bango po baya. Bazo futa mana o salaire malonga. Salaire malonga te bazo déclarer. Baza na retard ya ba arrière na bango. Olongwe kaka poya na kisasa kaka poya kuta na Félix. Ah, pe okufina. Tandis que musala na bino ba député ça koloba kotalisa. Ça donc assemblée provinciale le Jatini ngobila ko sala ba député. Ah, ko sala ba député. Atinda ba famille belé na chômage. Ah, donc pona na ba député wana. Mike Mukeba ya ngazo ngaso na boloko. Oui, Mukeba ya kozonga na boloko pona irene na yemo. Ah. Parce que ceux qui ayoka qui voient un peuple la muka tozana bango le aliakele ko fiba fromage oyo ba fromage nyos patela ki cadeau empoisonné oyo boye pomme oyo aliakate yango anu moni place ko Mukeba biso tozo bunda bitumba pona mboka ba député ba kufi pona bolole la bango moko. Ah, ba député boye ko sala nini boye beke Félix osani makamalo ku Félix osala ba théâtre bino bolongo ka Félix alinga distrait peuple Kagame mutakomisi ebongo bino siko botiki bana nani akokipe bana. Oui, maman il va souper ça. Mutambutu madidi na bokulaka. Muzitu. Ndenge batu ba bakio non, fallo na Kabila il représenter bakutana ki ba solo laki. Et puis dans les jours à venir, beau serrer la ceinture, beau pesa biso ba jeune confiance. Parce que ça peut na batu misu tozana bango to bunda bitumba o ba misu ba ya kambonga batu IDPS. Oui. O mona ba benga bande ko bosunga boy. Batindi bazui banini ba olie pour sunga ba résistant ko la biso et sunga bande ko to kenana ba o mai mateka bango bazo profiter nango donc bazoli ya kotoyo bakepe kuna IDPS balé bakepa kakambe pa bengi ba on balé passe bare ba ko suka mabe ya mwana to lobi bande ko ba
va soutenir bitumba na biso toujours bunga. Je crois dans les jours à venir date ko pesama oyo boy okomona lumbe oyo boy ekozala ébullition pour que mboka ezwa changement nango une fois pour tout le monde. Matondo la bino nyonso ezalaki bongo ezwi ya mokolo mwa lelo bomoni kezwaki mwa bainvité bomoni ya mikolo elekaki tozalaki bongo na mama Pierrette lelo bongo tozalaki bongo na mwana mboka mobundeli moto na bwanya Bruno Mimbenga po ete toloba kaka bandeko bomoni ke Océan eza chaîne na bino libération pamba te na betaki mbila nalobi mwana mboka Martin Fayulu Madidi na mwana mboka fumu parfum zutu yandikaka ba ouvert esengeli bakuta na lombango yo moto na mikundu olobaki mozito alekita Fayulu akosala boy mozito akosa humilier foi ya nzambe elongi yo moto na satana moto na soloka tala la mukala biso bomoko pe bitumba ekokende kokunda malamu tolobi to soutenir président Eli maboko na biso eza na sima na bango kwa mosi yo soko poisi ya otokolongolo to tindo bisika bikauki fu mozitu président Eli égal 1 to bomi bino piju po ete mongongo yoseya eyokani matondo mona mboka merci na kabuya l'homme puissant l'homme est puissant moto nde moto a moto te nzambe nde moto bakobeto bakosala mabe kasi bakokweya po ete yosima bino maboko ya nzambe on ne change pas l'équipe qui gagne dans le bas. C'est l'homme puissant, Kabouya. Merci à Jules Dorateur, Missap électrique. À Papi Dieu, directeur recherche stratégique. Merci à Sakmo Konzi. Bande Kolabiso, Bossou Mabiso, tous les Kisimoata, Bino, tous les bokeh, la Pessibino Bambote, Pebo Sangan, Tobunde Tumba. Yo les laki, Maman Seya, président Eli, Namuzitu, Bako Kabolate, Bako Kabolate, Basololi, Makamboleki Kitoko, Banemboka, Bayokani, peuple Yoki Pola Nini, Océan Bango, Alubaki na Bango, Bozana droit na Lombango à Koloka, pour ceux qui boivent abuser et qui Congo Tengabi, Tokotel Samamandoki. Ndekoyom Tolobaki, Bamoni Biso journaliste, Tozolo Belabango T. Ngai na tele makawana, pour na laisser quoi la République. Makambo na Lobaki, Mote Salami. Président Eli, alobaki langage mususu te tanga zaki na kenge. Tango bazongi monte ke basololi biso to ali wana ba Josué. Poto kolatela bana nkembo kasi pona ko déstabiliser président Eli te pe fumoso te po bango ne bato bakosimba bendele pe peuple to landa bango. To linginde babonga te. Babonga te to kenya ndamba ide best te. Mais il dépêche, il couche à maman aussi. Et couche à Panzan. Mais Félix. Comment tu vas boire? Même un an outil ah non. Il dépêche maman non so gentil mobilisation bi bato il dépêche. 10 000, 15 000, 20 000. Dans la ministre oyo boy. Si j'ai dépêché comme ici comme tanga ya mwana le 19 décembre ba congolais ba possible parce que la moko ezozwa makambo na maboko. Maboko la bilono so ingeta les patrouilles la mort. Nous vaincrons papa Clarisse na maman Papa Alfred na maman Clarisse. Tokende pour na bitumba eko.